Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino ndenge nini ba opposants congolais bazali ko faire manipuler ba pauvres citoyens oyo bavandi kuna na Congo. Oyo bazali ko gagner vie na bango difficilement alors que bango bazali ko salaka ba tourner awa na poto ko zwaka ba mabonza de gauche à droite pe bato bazali ko pesa bango ba mbongo pe bazui ba peuple lokola ba bouclier na bango oyo ba ko utiliser po ete ba problème nyonso ya mabe ba peuple nde ba encaisser yango dans l'entretemps bango ba vandi bazali ko sala ba tourner ko senga bato bambongo wana poto lelo tokolobela wana nyonso. Bandeko babolingo tokoyebisa bino ete oyebi tango biso tolobaka ete tozalaki manipuler pendant 32 ans bato ya mayele mingi basi ba comprendre eloko nini ngai mama Rosalie na papa Roger tolobaka pe mingi pe basi babengi biso pona kosolola na biso koloba ete en tout cas ba makambo bozali koloba ezali penza ya solo. Bandeko babolingo ba manipuler biso bambula na bambula pe lelo lisusu bakomi koyela biso kaka même timbre oyo ya ndenge ya deuxième république ndenge ba manipulaki biso bakomi koya nango lisusu lelo. Bandeko babolingo na kozonga nano mwasi mamoke ifo na banda kotalisa bino po ete balobaka ete ngai mama Rosalie nazali zoba me tango bango bazali kofinga ngai mama Rosalie balobi ete nazali zoba ngai mama Rosalie nazali kozwa tana ngai pona ko réfléchir na makambo oya mboka na biso Congo pe ko analyser babiloko nyonso tu oyo ba opposant congolais bazali kosala pe nazali koya na conclusion komona ndenge nini bazali kosakana na biso ba peuple. Bandeko babolingo na koyebisa bino ete ba je oyo lelo papa Etienne Tshisekedi aza kosala eloko moko échanger te ezali kaka ndenge moko na oyo bandaki kosala na tango ya Mobutu. Basali kaka mwa changement moke me ezali kaka même timbre ya masolo oyo to vivaki na tango ya deuxième république. Na banzi ete bato mosusu bakoloba eloko nini lisusu mama Rosalie alingi ko révéler bato awa. Bandeko babolingo na koyebisa bino boye bomoni tango ya deuxième république bomoni tango bino ba peuple tango ezalaki ete komona papa Etienne Tshisekedi bobima na nzela marche ba peuple bazali kobima naloba pe kaka biso nyonso na ngai mama Rosalie po ete biso nyonso tu moto kokosa te biso nyonso bato opposition to soutenaka papa Etienne Tshisekedi na moma wana okomona biso nyonso tobimi moto ndenge ezali na ville morte moto boye bandeko tango ba makambo wana ezali kosalama
mais mingi babande koyeba te na butu Mobutu na Tshisekedi vrai kope bandaki koleka pe mingi babande koyeba te ke Mobutu bande kotinda bambongo ya mingi kaka na limeteo lelo bino boyebi te soki limeteo bino bolobaka ete esika papa Jean Tshisekedi avandaka bambongo ezango uta Guado ezango kita kuna po ete wana ezalaki na konti ya bakontra na bango bandeko babolingo tango ye papa Jean Tshisekedi bande kosala bamakambo na sese oyo bato babande comprendre te bato bazali kobenga ye Moïse oyo ezali lokola ete bato baza kobenga Moïse ango abibisi bana Israël na Egypte Moïse ango lisusu tango aza na bana Israël na buto aza kokatisa po akendeke epai ya baegyptien mpo naliaka na bango amelaka na bango oyo babiloko nde Moïse ya Kongo abandaka kosala tango azali kobimisa bato yangana na balabala bato bazali kokufa basolda bazali koboma bango ye papa Etienne Tshisekedi na buto azali kokatisa kokende na ye na Guado mena tango wana bato ya mayele mosusu basi bakomprenaki mingi bakomprenaki te bazali koloba kaka Moïse ya chichi bayebaki te mena tango eyaki penza kolakisa ete Mobutu na Tshisekedi bazalaki kaka eloko moko bandeko ezalaki nini mokolo oyo AFDEL babandaki koya tango peuple balobi nous sommes sauvés ndenge ezali wana biso ba peuple ifo tokende kaka nsima ya bato po tomoni bato nde bakokimisela biso Mobutu mais Nzambe ayaki korevele biso ba peuple eloko moko oyo ya ndenge ya Tshisekedi na Mobutu babandaki kokopere na ndenge ya butu mingi bakomprenaki yango te mais lelo ndenge tozali koloba elbele bakomprenaki yango tango Mobutu Tshisekedi ekomona ete bato bazali koya kuna bato mosusu ya IDPS balobi président ndenge ezali wana tokende kaka tosafilie na bato bazali koya topesa pe bakondition na biso tozala na bango Tshisekedi lokola azalaki na ye moto oyo ndenge balobaka ete moto ya mayele mabe asali ndenge nini aprefere kosomba tike ya avion po alanda Mobutu mbangu na Cap Martin po ete Mobutu apesa ye poste ya premier ministre bandeko nani ayebi yango te peuple alela pe peuple atombola mongongo pona makambo oyo ke Mobutu ifa kende paye moko papa Etienne Tshisekedi bandeko loba ete Mobutu doit partir po ete Mobutu soka azali na mboka oyo eloko moko ekobonga te maloba ane bandeko bima na monoko ya papa Etienne Tshisekedi ye moko aza kobenga meme Mobutu monstre bandeko ye osi omona moto oyo qualifie monstre opesi ye bakombo nyonso okalifie na ndenge ya mabe kelelo moto wana okazio emonani po akende ye okomi lisusu kokima mbangu epai ya moto oyo obengaka ye monstre po kende oyo banini apesa yo poste ya premier ministre bandeko alors que tomonaki yango bagénéral Mayele oyo bazalaki mpenza bazalaki na bolingo ya peuple général Mayele alobi bon oyo ezali occasion général Mayele tala kaka général asafiliaki déjà na bato ya AFDEL pe ayebisi bango alobi ete nasi napesi ordre banzela nyonso tu polele donc moto moko te soldat moko te ya kotombola monduki na ye mpo ote abeta wana nde tozali komona ete général Mayele penza azali yango tozali kosenga meme na Joseph Kabila le rais abosana te ata mokolo moko bakanisa général Mayele basalela ye ata monument po ete général Mayele azali soldat oyo liboso apekisaki na basoldat ya ex Zaire badespe na banini bameka ko riposte na basoldat ya AFDEL yango na tosengi na le rais esika ozali soki olandi maloba oyo ngai mama ozali nazali koloba kobosana te ata mokolo moko kanisela papa wana général Mayele na monument moko quelque part po ete ye penza azalaka na souci ke ba peuple ba se retrouver pe Mobutu akende po monaki ete Mobutu nda azali komonisa ba peuple passe mais toyebi ete le rais un jour okosala yango pe okoreconnaître général Mayele na ba action kitoko oyo asalaki na dernière minute bandeko ba bolingo
Ye papa Etienne Tshisekedi akimi mbangu na Cap Martin wana nyonso bandeko welela nini bapesa poste ya premier ministre tango toyebisaka bino bandeko bato oyo ya gouvernement papa Etienne Tshisekedi bazalaka na posa ya peuple te me bazalaka na posa ya intérêt na bango mingi bandimaka te bomoni tango akimaki na Cap Martin ayaki kotala lobi bato oyo ndenge bazali koya na yebi position na bango te soki lelo bato wana baye bazwi mboka eske bakopesa ngai quand même bokonzi yangana papa Etienne Tshisekedi amonaki te nzela ya mokuse nakende kozwa poste na premier ministre na ya awa na Congo po ete naluka ndenge akokalme peuple koyebisa peuple ete basala bouclier po ete bato wana bakota te mpo na nini amonaki ete epai ya Mobutu nde nzela ya mokuse po ete basi babanda kolia kope kala me bandeko bolingo mingi bazali koyeba teke papa Etienne Tshisekedi azali kaka kombeta ti lelo le même jeu oyo abetaki na ntango ya Mobutu me mingi bazali koyeba te jeu yango ezali nini bandeko comment expliquer papa Etienne Tshisekedi asili kondima président Joseph Kabila azali président ya Congo pe azali mwana ya mboka na mikanda oyo ye moko asiniaki pe président Joseph ndenge ezali na papa Etienne Tshisekedi andimi meme kokende na ba élection na papa Etienne Tshisekedi na président Joseph Kabila ye papa Etienne Tshisekedi ayebi malamu ke na ba constitution ezali na mboka na biso soki moto azali mwana ya mboka te akoki jamais ko se présenter comme candidat na élection présidentielle ayebi yango mais lelo oyo alingi kofaire quoi na bato ke non bato mosusu balobaka ete azali congolais ba mosusu balobaka ete azali congolais te ngana azali kote ya bato balobaka azali congolais bomoni azali kosakana na biso ba peuple kaka makambo ya deuxième république yango amemeli biso bandeko tango ye asi asigné bamikanda kuna pe andimi kozala candidat basala baélection ye na Joseph Kabila lelo akomi kolinga kolakisa bato image mosusu tala ndenge azali kosakana na bato tala tozali koyebisa bino ya solo papa Etienne Tshisekedi oyo azali na mawa ya peuple te ata bozo koyoka ndenge azali koganga 8 millions de morts bazali kokufa na este azali na mawa ya peuple te po ete na minute boyebi bato oyo ye bomisa na tango ya Mobutu bato bakufa oyo bafamille na bango ti lelo balelaka mais papa Etienne Tshisekedi na butu aza kobeta kope na Mobutu bazali kolia bazali koseka biso ba peuple azali kolinga kolakisa image ke azali kobunda babiloko ngo yango nde lelo ye azali kosala bandeko nani akosi bino ke papa Etienne Tshisekedi azali na souci ya peuple mais po yeba te papa Etienne Tshisekedi azali na souci ya peuple bandeko ezali simple il faut tala bandeko makambo ya bafemme violée na kozongela yango lisusu po natalisa bino te ngai moto bozali koloba nazali zoba mais babiloko ngai nazali koloba ndeko soko ovandi oraisonner okomona ete ba opposant congolais bazali kosakana na biso balingi mboka te balingi nde baintérêt na bango bandeko makambo ya bafemme violée kuna na este ya Congo bino moko boyebi ndenge nini bamakambo wana ezwaki ample ya kobanda 2001 bato babanda koloba nango koloba ti lelo baya kobimisela biso monta moko imaginaire ya 8 millions de morts oyo kaka ndenge ya kobakisa lelo soki mutalali elamuki yo 5 millions lobi mutalali elamuki yo 6 millions kaka bongo lelo koma 8 millions de morts 8 millions na pe lokola tikala kaka wana ebujaka lisusu pete pona koyebisa biso donc soki balobi ke 8 millions na banda babanda koganga yango ane passé ti lelo 8 millions de morts donc loba ete côté à est calme côté bitumba eza lisusu te po bozali kaka na montagne ya 8 millions de morts donc loba ete Joseph Kabila bravo asali makasi donc calme côté na est po ete ti lelo bazali kaka na montagne ya 8 millions de morts mais tango balobaka makambo bango moko baserandaka compte te bandeko tango ba peuple congolais bazali kolela ba mama na biso papa Etienne Tshisekedi azalaki avandi nie alobaki ete eloko te tala sikoyo mpona yebisa bino ke ba opposant oyo balandaka baintérêt na bango me ya peuple te eloko nini ezangaki papa Etienne Tshisekedi tango bato babandaki kolela surtout likambo ya baviole azwa avion na ye
pona lelo ndenge bakomi kotalisa bato akendeki na États-Unis akutani na bakonzi kuna basololi alobi ba makambo pona yake na États-Unis kaka lelo po etakende kolobana na bato bakonzi ya Amérique ah non bosala attention po ete kuna na Congo sino ba tricherie ekozala na ba élection wana ezali pona nini pona intérêt na ye mais bandeko tango babandeko loba makambo ya ba femme violée pona nini papa Etienne Tshisekedi asalaki ba lettre te azui avion ke na États-Unis pona kende kolobela uniquement makambo ya ba femme violée wana tango wana bango nyonso bavandaki nie moto ya kolobela ba mama wana azali te lelo oyo bazali ko incriminer bato mosusu komona tango mosusu bazali kofinga ba wera son bato mosusu mais soki totali malamu bato wana bakenda meme na este ya kosala geste bayebisa biso ye papa Etienne Tshisekedi molobeli ya peuple soki alingi pe mokolo nini asa azwa avion na yake na Kivu alobi nakinga kotala uniquement ba femme violée yanga na tolobi botika ko utiliser kombo ya ba mama ba femme violée oyo pona ba intérêt na bino yanga na bomoni ete bozali ko réussir te nzambe pe alingi ko pesa bino maboko te po ete bozali bato ya lokuta bolingi peuple te bozali ko lukande ba intérêt na bino bandeko ba exemple ezali ebele okomona ete soki olandi makambo biso tozali koloba bokokanga papa Etienne Tshisekedi mbala moko ke papa oyo azali nde ko utiliser peuple azali ko tia peuple ete bakleka na mbeka ye a continuer kaka na makambo de deuxième point bandeko tango papa Etienne Tshisekedi ake na Congo lelo aza kotalisa biso ndenge nini situation ya Congo ezali na pasi aza koloba te ba hôpital ba makambo ndenge na ndenge olie akutana na bato ya gouvernement talisa bango ba makambo lelo aza koyebisa biso na poto ke situation ezali boye mpo na mboka non ye akei lokola azalaki na mbongo te akei avandi alobi ndenge nini na kobeta bule mpo na bimisa Petit Joseph Kabila mbongo na gouvernement na ye tala kaka lokola balobaka ete mpaka ya mokolo mayele mabe abeti bule aye kosala bamikanda moko abimisi ono na tango ya Mobutu tango nga nasalaki pendant 32 ans Mobutu afutaki nga baretard te ebimisi nyonso tu $1 million mais sikoyo bandeko tango ye alobaka ete pepe na Congo aza na pasi tango yaza kosenga 1 million ebongo sikoyo batata oyo pe basalaki na tango ya Mobutu bazalaki mpeye akolobelela bango te na gouvernement ya Joseph Kabila après te bango pe bafuta ba retard na bango ye amoni kaka ba retard na ye bandeko tafungola miso oyo komi lisusu ta ya kolala te na tango oyo na pesi nano papa Roger Maloba ebongo nsima na koya kotalisa bino ndenge nini bazali koutilize bana ya bato kuna na RDC ya kobimisaka bango obokende ko marché baza kotinda bango na seni ngulu alors que bango moko bavandi na poto bazali kosalaka tourner ya kozwaka ba mabonza kaka ya ba congolais donc biso ba diaspora o tozali awa baza ko utiliser bino aboyebisa bandeko na bino bakende na seni kuna biso pe bazo baboza tozali ko benga bokende na seni bokende ko sala mobulu banini bandeko ngo pe bazali ko kende entre temps bino pe lisusu bozali na poto ye moko papa Etienne Tshisekedi azali ko utiliser bino ko senga lisusu bino bambongo bozali pe ko bimisa bambongo bozali ko pesa na kesi ya IDPS ye kuna za ko utiliser bandeko na bino bazali ko beta bango ko monisa bango ba pasi vraiment ba peuple congolais to sosola pointe soki Congo ezali kokufa ezali na bajari ya baje oyo papa Etienne Tshisekedi azali kosala biso tosi totimbeli yango toyebi baje na ye mbala oyo en tout cas bakomprime na ye oyo azali kopesa bapeple kosimba te voire meme bandeko babolingo bino moko bozali komona soki botali ata bato bazali kokende komarché ezali kaka mwa groupe moko ya bato bazali ete ebele te me ntango tozali koyoka bazali koloba ete bazali populaire kuna na Congo mais biso tozali kokama tango tozali komona ete bato bazali koya ko marché mwa batongo kaka mokebo mais na kokota na sujet wana kala mingi te na pesi nanu papa Roger Maloba ebongo sima na kozonga pona fungola libulu ya makambo kolakisa ndenge nini ba opposant congolais oyo bazali kosakana na bato papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo ba peuple congolais oyebi ete na koyebisa bino ya solo ezali na révélation monene na kolakisa na bino pe na kotalisa na bino bomona ndenge nini bato oyo basi bayebi ete na ba élection baza na bango na batu te
mais souci na bango komi sikoyo ke baluka ba provoquer loko moko pona ete trouble ebima mais ba kolonga pete po ete tout suite timbeli bango tout suite comprendre ba genini oyo Papa Etienne Tshisekedi azali kolinga kobeta na CC mais ekosimba te ba je oyo asalaki na tango ya Mobutu avant biso ba peuple tout suite timbeli bato belé basi bakufa bato belé asi abomisa bango mais na tango wana ya azali kokende na CC ko lia na Mobutu komela na Mobutu alors que azali kokosa biso non peuple akomande ko utiliser kombo ya peuple bandeko moto oyo alingi peuple eyebanaka bandeko ba bolingo na koyebisa bino eloko moko soki bato oyo ndenge bazali ko chanter victoire ke bango bako gagner ba élection ke bazali na bato belé mais ba peuple ba signe ko monana te ba signe ifo monana bino moko bomoni bato na bango bakei na seni pona koloba ete bakei soki ko déposer mort na bango mort moko imaginaire bandeko to tikali pe ko mona na babilili esika nini ba memi cercueil kuna te to tikali ko mona pe mort yango te tak ezali kaka babiloko bazali ko luka ndenge nini bakoki ko sala po ete basala trouble avant l'élection mais tozali ko yebisa na Papa Etienne Tshisekedi ba stratégie nyonso tozali ko beta to biso to surnommer to lobiete ozali léopard ozali tsunami na munoko te na manzaka te alors tika ba grimace au moment que Joseph Kabila azali côté ya démocratie mais jusqu'à présent azali ko comprendre te Papa Etienne Tshisekedi le bien azali démocrate mais lelo Joseph Kabila azali côté ya démocratie azali ko comprendre te pona nini bandeko Joseph Kabila azali côté ya démocratie ya vandi na poto azali ko sala ba tourner pona ko récolter bambongo ya batu dans l'entretien bazali ko benga batu na ba téléphone pona ko linga ko tinda batu ko inciter bango bokende bo sala bo luka ndenge ni batu ba ko sala ba trouble mais bon la démo ndenge Joseph Kabila azali ko enseigner bino azali ko l'examiner ko azali démocrate pona nini malgré batu na bino bazali ko kende kuna bazali ko sala ba trouble bon moni ndenge nini ba soldat ya Joseph Kabila malgré bazali ko barre bango po bakota na kati ya bureau ya senité mais balingi kutu ko sala bango eloko mabete bandeko yokanisi na tango ya Mobutu bino bosi bomona un lieutenant ondenge to mona la bilili soki lieutenant soki nani sergent major azako bondela ba peuple habitala toza bandeko botika ba biloko bino bokanisi eta soldat na ndenge azali ko bazali ko banga akoki pe ko pesa ordre na ba soldat na lobiale bo beta masasi pe batu bakufi mais azali ko ya moko mokonzi azali ko bona bino na tango deuxième république bon mona ki yango tala ndenge bazali ko enseigner bino démocratie mais sans que bomi yeba oyebi ke Papa Etienne Tshisekedi foyo ka soni soki atali malamu lelo oyo ye azali ko bazali démocrate mais tala lelo Joseph Kabila akomi ko enseigner démocratie bazali kokosa ana wana ezali biso te ba leader ya IDPS bandeko bamakambo wana ezali kosala ma parti ya awa bato ya IDPS o bazali awa bango nde mtu bazali kotinda bato na bosala bo mais ekosimba te po ete nzambe asi alobaki ete tant oyo ba peuple congolais bamona ki pasi lokola sa bimisi ba peuple na libulu nzambe alobaki yango ete jamais akotikala kozongisa lisusu bato oyo batrahisaki peuple abwakaki mabolongo na se oyo alelaki amonaki bapasi mbula na bambula bandeko ba bolingo Papa Etienne Tshisekedi atikali kaka na ba système na ye bo bimena nzela bokende ko marcher ba peuple bo pesa ngai bambongo po ete parti na ngezela bandeko webi na koyebisa bino eloko moko ba Papa Etienne Tshisekedi bazali batu moko oyo ke mawa ya bato ya ba peuple na motema esi elongwa mais mingi bazali ko kanisa yenda azali na mawa ba peuple non jamais soki tolobi lelo bandeko to banda depuis asalaka na gouvernement ya Mobutu tina ndenge toye kokoma lelo bandeko balobi bolakisa ata basini ya kitoko oyo Papa Etienne Tshisekedi asi asala na peuple bandeko nakoyebisa bino ke eloko te ndeko vanda sala analyse banda ko étudier banda Papa Etienne Tshisekedi ya banda ti lelo okomona ete Papa Etienne Tshisekedi asala eloko te donc ye moko kaka azali ko continuer na ba racine oyo ya bato deuxième république donc Mobutu akufi mais totikali na Mobutu mosusu bato bazali ko comprendre te bandeko
nakoyebisa bino ke papa oyo azali ingrat mpo na nini boyebi te papa oyo abomisi bato ebele meme na parti na ye bato ebele bazwa baproblème bamosusu bakanga bango bakota baprison Mobutu abotola meme babie na bango batikalaka na 0-0 ye kuta azalaka na chaise ntango baza kozwa ye baza kotie na prison soki abimi après yale Mobutu azwi aravitaye na mbongo me bato na ye oyo Mobutu abandeki kokanga mingi batikalaka bapauvre bandeko baperda tout me lelo oyo ndenge tokomi lelo boye bandeko toza koyebisa bino makambo ya solo papa Etienne Tshisekedi reconnaissance na ye epai ya bato wana lelo apréféré kutu bato wana bakende mpo nini alakisa na bato lelo ke mwana na ye nde soki ye azali te mwana na ye nde akoremplace me bandeko babolingo eza na babiloko mosusu soki bozali kotala bolobi me bato bazali koyebisa biso ke Muse Kabila akufi Joseph Kabila remplace o politike nini eza démocratie te me toza komona yango mpe kaka na baidps bandeko moto ya mayele ntango aza komona mbala moko ifo araisonne yokanisi eloko papa Etienne Tshisekedi asali bato babundaka na ye bato bamonaka mpasi na ye oyo baperde babie na bango naza koloba yango bie bandeko mingi bayebaka te bato ayidepese ebele bakota baprison na ntango ya Mobutu baperde babie na bango oke lelo ata lelo mokolo lelo papa Etienne Tshisekedi akoki kosala bango mpe honneur alobi baparti oyo na biso tomonaki nango mpasi antuka na tiki bamakambo epai na bino moko siko bokochoisir lelo soki ngai naza te bokochoisir nani akoremplace mais asali bamanevre mpo lelo aya kobimisa mwana na ye aloba nde mwana na ye aremplace alors ke ntango bato wana baza kobunda baza kokota baprison mwana na ye aza na poto awa aza koliaka bamburger mwana na ye ayebi ata bamakambo te bato mosusu baza komona mpasi lelo akomi kolakisa ete ye nde azali moto oyo akoki koloba likloba o nani akoki kotya mpe nani akoki kotya te bandeko bato wana nyonso tu lelo papa Etienne Tshisekedi ayeba bango te me ake kozwa mwana na ye epuis mwana yango mpe ayeli bato na baje ya cc ya kobengaka bato na ndenge asese bato ya baparti ya baidps non bokosala boye boyebi teke werason aza koya kuna nani ndenge ezali wana kamera azali koya bani bandeko toyebi bajeune nyonso oyo Félix Tshisekedi aza kosala mwana na papa bazali koutilize kaka systeme ya bakuluna me tolobi yango bandeko 32 ans tokosamaki me sikoyo biso bapeuple de tofungoli miso bandeko papa Etienne Tshisekedi héritage atikeli biso na Congo ya kobimisa kaka bato na balabala bato bazali kokufa banini mais soki balobi ete bandeko papa Etienne Tshisekedi mpe azali leader oyo alita depuis kala ti lelo eloko nini atiki deja na Congo ezala na Kinshasa ezala na mboka na ye bandeko eloko te bandeko ata pont ya pamba bandeko atikali kotika te tomona kutu bandeko Lunda Bululu papa Lunda Bululu na gouvernement ya Mobutu tomonaka yango malamu ndeko ntango azalaka premier ministre papa Lunda Bululu asala pont oyo erelia bandal na nzela ya Kitambo pont wana ti lelo etikala ntango kutu papa Lunda Bululu aza kosala eloko wana bamobutiste ebele bakomi kokende koyebisa Mobutu bomoni teke mutu wana akomi kosala bamakambo mpo nini mpo ete aluka neni esika na yo toyebi yango bien elukela mpo wana elukela papa Lunda Bululu baproblème mbongo wana tango papa Lunda Bululu abloqué yango alobi te mbongo efa etonga po mais ifa omona bangwanda nyonso tu non mbongo ebele boye tala ndenge aza kobebisa mbongo nzoka nde papa Lunda Bululu asala eloko abie mpe lelo etikala mais soki balobi batala bino bato bozali koloba papa Etienne Tshisekedi mais Moïse il faut azalaka même na basigne te oyo etikali na mboka bandeko depa banda ti lelo atikela bino ata ponte ata pont ya banzete oyo basala ta kote ya mai ya kalamba bazwi bamabaya batie basali bino mpo balobi ke souvenir ya papa Etienne Tshisekedi yango aza na yango te mais azali koutilize kaka peuple lelo oyo tala eloko asali ye awa na poto aza kokende kosengaka bamabonze mpe ya badiaspora na ndenge bakomi kokosa bato oyo bayambaki biso na mokonzi monene oyo bakonzi ya Etats-Unis baza koluka biso na lokuta nyonso baza koyeba teke évolution na bango oyo ndenge batourne papa Etienne Tshisekedi azali kosala biso toyebi yango nyonso mpe tozali kolandela mokonzi moko te na Etats-Unis oyo alukaki papa Etienne Tshisekedi mpo aloba ete ono boye bandeko meme hotel esika papa Etienne Tshisekedi azali kolala kaka bapartisan ya IDPS nde mutu bazali koorganize bamakambo wana alors bokokosa biso pourquoi bino bokanisi ete tozali bato oyo lisusu ya deuxième république bapeuple congolais bino bato bozali na Congo
tozali koyebisa bino boye ndenge lelo président na biso na gouvernement na ye bazali kolakisa biso voie ya démocratie. Il faut tolanda voie ya démocratie totika babiloko oyo papa Etienne Tshisekedi azali kolela biso po ete bato bakufaka na ntango ya Mobutu oyo balandaka ye. Mais lelo azali même pas même reconnaissant na ba famille na bosi bomona depuis bato na bakufa papa Etienne Tshisekedi lo baite bon parti IDP so pe bato mosu bakufa na célébrer ta date moko biso bato IDP to somba babiloko ta ba miliki banini tokende ko pesa ta na ba famille na asala yango. Mais les gens qui ont utilisé quand bino batoual bino bokanisi penza bandeko makambo ezali komonana bino bokanisi moto lokola papa Etienne Tshisekedi so ka zu bokonzi lelo ndi ako changer kongo bino ndenge bozali kokanisa kaka ndenge tozali na poto na ba promesse ba bandi ko pesa batu ya lokuta. Oh non papa Etienne Tshisekedi boye oh boy bandeko tozali koyebisa bino bandeko ba bolingo bokeba ba septembre ya deuxième république ba yeli biso yango lisusu e bandi na nini na ba discours kaka ba discours ba bande ko yebisa batu non Joseph Kabila linga ko pesa discours te bango ba linga ka ba discours po ba bande nini ya ko kosa peuple mais Joseph Kabila ya linga ka musale monani ale sima ya soloni na peuple mais bango lokola bazali batu ya lokuta ba linga ba discours po na ko kosa peuple boza ko mona bino moko Joseph Kabila linga ko pesa discours te po na nini est-ce que bomoni Joseph Kabila azali mutu ya biloba loba pour y avoir n'importe quoi après le bilan makambo monana te Joseph Kabila azali moto o musale monani a telemi lobi na peuple voilà oyo biso président olinginde ya boye bandeko nazali ko yebisa bino ya solo tala neti bato bakei ko marché liboso ya bureau ya senior babi ba yeko tike bembe bandeko bozala bato maile botela ba image wana malamu. Est-ce que bino bomoni eta bembo ba memaki kuna po na titre ba lobi ke ba kendeki ko déposer bembe na bango na liboso ya seni bandeko bino bomoni eta bembe yango depuis cameraman na bandeko filmer toza ko mona kaka batu bembe ngo wapi bandeko tala ndenge bazali ko manipuler batu na ba information nzambaza pe ko confondre bango nzambaza pe ko confondre bango seke bazui kwa moko bakei bakomi soki kombo ya nani ale moto asimbi kwa wana balobio baye pona balele bembe na bango tala makambo ya lokuta bazali ko linga ko kosa ko manipuler peuple mais bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko oyebi malchance ya papa Etienne Tshisekedi e bandeli déjà parti à poto bambongo ya bato ya zui na ba jeux azali ko beta ya CC ezali déjà malédiction ya IDPS. Na koyebisa bino ya solo azali kolinga ko beta ba jeu na tango makambo asalaki na tango deuxième république ba jeu yango ezali nini na kuku na cachette azako signer ba mikanda azako ndima Joseph Kabila pe a signer ba mikanda ndimi eta ko kende na ba élection étant que président de la République du Congo mwana ya mboka mais pas ya bino na ba peuple azali koyebisa bino ba makamususu po azali kolinga nde ko tinda bino na ba danger. Mais nazali ko yebisa bino ba peuple congolais boye bakaite lelo bozali ko kanisa ete radio Zoomel 1000 tozali ko sala makelele mais na yebi ete mikoleko ya boko zongisa biso na raison mais eloko moko na koloba tant que ba mindele basi ba yebi ke ndenge nini Congo ezali ko kende na voie ya ba élection pe na voie ya démocratie pe bazali ko mona bandeko po ete ba bilili ezali ko laksa tala ba dayi de petse ba ke ko marché bo moni ba soldat na ndenge bazali ko traiter bango na ndenge ya luzitu bino bokanisi na tango ya Mobutu capitaine ayaka bondela ka batu bandeko tozali bandeko botika ko sala boye boyo kelanga calme bino bokanisi na tango ya Mobutu capitaine Mungwandi asala bongo ba ko pesa ordre ba beta masasi mais tozali ko yebisa bino bandeko babolingo papa Etienne Tshisekedi soka kebite e ko tourner ye moko mabe tango mosusu yazali ko kwa na moment oyo bandaki ko reni na tango Mobutu mais mbalo soka kebite ba biloko yazali ko sala e ko tourner ye moko mabe na batu na ya IDPS pona ko laksa bino ete azali ya ko zinda azali na batu te botela ta bato bakena seni ba kokisi ata 500 personnes te pona ko yebisa bino ke bato ebele na Congo bazali lelo sima Joseph Kabila pe ye moko ebi yango ke azali ya ko zinda mais tozali ko yebisa bino oyo papa Etienne Tshisekedi azali ko sala na CC et ko tourner ye moko et ko zongela ye moko pe boko mona ete un jour bato bako interpréter yango gouvernement ya Congo basali bo menzo kande kaka makambo papa Etienne Tshisekedi ye moko azali ko sala ya ko benga bato boy bosala bo na bato pe bazako utiliser bango kuna na Congo ba ebite ke ezali ne buzoba bino bokanisi soki batindeli bino ta msu 300 € na Western Union ba le bien bosala bino kuna boke bosali mais bozali ko yeba teke ye azui combien alors
bato bazali kopesa pesa ye bambongo. Moïse bandeko, Moïse a sauvé bana ya Israël. Mais Moïse ya lelo komi ko kende ko senga bana ya Congo mbongo. Monde à l'inverse bandeko. Biso to yebi ke Moïse a sauvé bana ya Israël. Mais Moïse nzete o ba pesa ga ye abetaka yango pete mai kabwani ekati bato bakati si bana Israël bakati si. Mais lelo papa Jean Tshisekedi bobenga Moïse depuis ba pesa ye nzete wana atikala ko beta yango wapi. Nzete na ya simba yango kaka lokola fantasy. Nzete yango patikala ko beta yango esika moko te kutu nde ba peuple kutu ba commande ko payer ba po kase. Mais ye baza ko benga Moïse. Moïse ya makambu nini? Po ite bato mosusu nde ba yaki ba kimisi Mobutu Afdel. Mais ye depuis bo benga Moïse. Moïse mobimba asale loko te mais akomi loko kimi pe ba peuple. Bo sala ba cotisation po ete talabo. Moïse akomi ko le la susu. Li sungie pa ya ba peuple bandeko. Le monde à l'inverse. Tozali ko ibsabino. Dala babiloko tozali ko loba soko vandi osali analyse okomona ete papa Jean Tshisekedi azana e comédien. Mama Rosalie na zongseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona ko zongsela ngai maloba. Bandeko babolingo to ko ibsabino ete. Lelo oyo ndenge bozali komona soko ozali moto ya mayelo tali makambo nyonso ndenge ezali koleka. Bokomona ete le rais Joseph Kabila Kabange akomi ko enseigner la vraie démocratie et pas papa Etienne Tshisekedi. To bandaka kokanisa kala te papa Etienne Tshisekedi ndaye baka démocratie mais lelo to komona ete papa Etienne Tshisekedi ebi démocratie malamu te pote Joseph Kabila komi ko enseigner bango la démocratie mais bango bazali ko comprendre te bandeko. Yo tango si ondimi ondimaki osigné ba mikando lobi na kokende élection na moto boy. Mais c'est là moment de élection po yeba soki yo motokolonga to yo motokolonga te. Mais lelo komi ko luka ko utiliser bato pona ko tinda bango na bokende bandeko. Ba peuple. Bino moko bozali bato ya maele. Bozo babilili oyo batecheli bino balobiete bato ya seni bakendeki na nini na ba partisan ya Tshisekedi bakendeki liboso ya seni po ete bakende ko déposer ebembe na bango. Bandeko nani atikali komona ebembe yango baye nango ubeza na kati ya cercueil ba déposer yango bazwi kaka mwa kwa moko boye ba komisio ki kombo tata moko asimbi yango to tikali pe komona ebembe yango te bomoni ndenge bazali kosakana na bato. Mais papa Etienne Tshisekedi ayebaka ete azali komi tia ye moko na motambu sanke ayeba azali ko tia ye moko na motambu bandeko omoni babiloko nyonso tu na ba image nyonso tu ndenge ezali koleka bokanisa te bamindelo babimisi mbongo na bango ebele pona makambo eteli élection bazali bazoba ba image wana bazali kozwa yango pe bazali ko étudier yango ezali quelque part bandeko ye papa Etienne Tshisekedi ye akanisi ba jeu azali kobeta ezali lisusu ta ya Mobutu bazalaki ya tango ya guerre froide oyo ndenge azalaki kokosa bato na butu azana badolite bazako lie bazako mela na moya bimeli bato neti moto malamu ke yenda lingi peuple bandeko ezali na ba exemple ngai na kokende mosika te ba exemple na bandeko bomoni tango bato babandeko lo balikambo ya ba femme violée to mona kutu ba simple citoyen oyo bazali ko condamner lelo par exemple Werason na bato mosusu ba mama leur mbongo oyo bakoma ko finga bango lelo ba se déplacer ba kendati na Goma kokuta na ba mama na ba sololi kutu na ba mama na ba partager ma pe ba memeli bango moi quelque chose. Mais boye bisabiso papa Etienne Tshisekedi onde bonto bozali koloba ete alingi peuple bandeko depuis ba mama na ba lela depuis akomi ko utiliser ba kombo ya ba mama na pona koloba ete ba femme violée bandeko etant que leader wa lingi peuple déplacement bandini ya sala po akutana tana ba mama wana bandeko ezali na makambo mosusu soko zali kotala ye moko zali komona lobi non mama Rosalie azali na raison mais lelo tala lelo pona makambo etali intérêt na ye akimi mbangu pona kokoma ba mikanda ko pesa ba konzi États-Unis bosala ba markasi poete kuna na Congo ba élection ba tricherie ezalate mais pona nini pasala ki ba mikanda te na mawaya moto o elingi peuple akende ko pesa na États-Unis alo ba ndenge nini ba mama na biso na est bazali violé na eko kotisa memo na ngai poete tala boy atikala ta ko sala yango te. Tango tozali ko yebisa bino ete moto na Congo azali ko luka intérêt na ye bandeko na ko yebisa bino lisusu eloko moko po mona ete
papa Etienne Tshisekedi aza moto ya mal gérance mais bato bazali ko comprendre te bandeko na lobaka yango tango nyonso boyebi parti ya IDPS ata papa Roger pe ya lobaka yango ndeko fungola mato yoka boyebi parti ya IDPS ezali parti ya liboso na Congo parti oyo ebima na liboso na mboka na biso na tango ya ex-Zaïre bandeko baya pe ba se planta na Europe na Amérique partout bandeko basala mbongo na ndenge ya kosakana te tango mosusu makambo nazali koloba bakoloba non azali contre te bandeko parti wana esala mbongo na ndenge ya kosakana te bongo kotuna bato nyonso pe batekisa bakarte na bango ya bamembre na ndenge ya kosakana te bato bapesa badon ezali parti moko ekoki kozala meme na compte bancaire moko oyo ba société pe ya minena na poto baza ba actionnaire na kati ya parti ya IDPS baza kosalela mbongo wana mais pona kolakisa bino ke bazali bato ya mal gérance oyo ke lelo bino bozali kokanisa soki bazwi Congo bako gérer Congo bien bandeko botala lelo oyo kesi wana etikala 0-0 mais botunaka bango ba mbongo yango ekenda wapi lelo soki kutu balobaki ete a parti ya IDPS na moment moko boye ezalaki parti moko ekufaki après moyen lisusu te tokoloba mais IDPS ezali kaka na fonction kobanda banda ti lelo mais botunaka papa Etienne Tshisekedi yo ozali koloba ete yo kogérer pays na biso bien po ete tozala bien mais ndenge nini mal gérance ya pays ya parti politique na yo na kesi na yo lelo ozali koyebisa biso ke botikali na 0-0 mbongo wana bosala na yango nini bandeko ba devise oyo IDPS akosisa na poto tango mosusu bakoloba ete pana nini bazali koloba ndeko sala analyse vanda kimia sala analyse bandeko nazali lelo zoba ngai mama Rosalie nazali zoba mais babiloko tozali koyebisa bino soko vandi osala analyse okomona ete tozali kaka na ba faire na ba escroc tozali kaka na ba faire na ba escroc baza na bango ba politicien te bazali bato bazali koluka ba intérêt na bango bandeko ngai mama Rosalie na koyebisa na bino ndeko zwana no makambo sikoyo ya ndenge ya ba parti pris tiana no pembeni banda siko ko étudier kaka makambo ya ye moko papa Etienne Tshisekedi boko ya komona ete bandeko boko bebisa bambongo na bino boko sala eloko me bandeko lelo baza kokosa bino ke papa Etienne Tshisekedi azali populaire mais botala ata na marche yango ya seni oyo bato bakendeki bandeko est-ce que IDPS ndenge toyebaka bato bazalaka modele wana bazwi kaka mwa groupe moko ya bato bakeyale tala kaka mpona kolakisa ete bato ebele bazali na bango nsima IDPS te bomoni même devant la CENI bomoni bato bazali kutu te kokamwa bandeko kokamwa nazali koyebisa bino boye bandeko ba peuple congolais oyo nyonso to alingi démocratie tokokende na nzela ya baélection mais bandeko lelo bazali koganga ono batricherie mais kati ya babureau yango ya esika bato bazali kosarole bamembre ya IDPS kutu bamonanaka te tala ndenge bautaki kotuna motune epai ya tata oyo lobia alingi betabeta monoko mais suka na yango baye kozongisa ye ke non makambo azali koloba ezali yango te papa weche azongisi ye na nzela alors boyebisa biso nde bato ya boye biso tokokroire na bango bazali koloba kaka lokuta badiscours yango nde bozali kolela badiscours ya makambo ya lokuta ya boye vaut mieux kutu tondima Joseph Kabila mosala esalami nsima ye alobi boza kosenga badiscours po ete boza kosenga badiscours lokola bozali kaka bato bomesanaki lokuta na badiscours yango na ete etikali na makila na bino badiscours ya nini bandeko ezali pasi mpe mawa yango na tozali koloba na bino il faut bandeko babolingo boyeba ete lelo Joseph Kabila akomi koenseigner même papa Etienne Tshisekedi la démocratie, la vraie démocratie akomi koenseigner bango mais papa Etienne Tshisekedi ndenge azali ona ye lokola azali na kose contempler na kozwa bambongo de gauche à droite bandeko Moïse akomi lelo moto ya lolombo Moïse abikisa toyebaka Moïse moto abikisaka bana ya Israël mais lelo Moïse akomi kosala batourne mpona kobanda kolombo lelo Moïse akomi kolinga meme te oyebi bandeko babolingo Moïse azalaka soki ntango abimi na bana ya Israël mabe nyonso tu bana ya Israël babanda kosala banda kolobela bango
bolanda boye te bolanda boye bolanda mais lelo papa Etienne Tshisekedi bamabe nyonso tu bakombata na poto bazali kosala alingi kutu koloba ta kangeli yango misu mpo na nini ayebi te soki ameki koloba bakopesa ye lisusu mabonza te me bandeko babolingo yo si omona moto azali moto oyo babengi moto ya mpiaka aza koprometre yo ete non nakosala boye nakosala boye nakosala bandeko ifo tozala bato ya mayele 32 ans enseigné biso te mais lelo oyo le reis Joseph Kabila Kabange azali koenseigné bato oyo démocratie mais babiloko oyo bato ya IDPS bazali kosala na Congo na baje ya papa Etienne Tshisekedi ya sese ndenge azali kotinda bato bayebaka ete ekotournele bango mabe un jour bakoregrete na yango mpe bakomona ete bato mosusu bakoya kocomprendre ete vie oyo chichi afentaka biso bandeko lelo vraiment Tshisekedi akoyebisa bato ete Joseph Kabila aza mopaya ndenge toyebeli ye yo ndimi ete papa Tshisekedi akoki kokende kosigner bapapie mpo aloba ete nakende élection na mopaya alingaki aloba ete non wana aza mopaya nakokende baélection na ye te mpo ete azali mopaya nke akendeki asigner bapapie donc azali koyeba ete Joseph Kabila azali fils du pays donc bajo azali kosala papa oyo ko bajo azali kosala azali koyeba teke azali kobima Tintin aza kobima comédien bato baza komona ete ye aza kokanisa ete aza kobeta système de jeu ya politique oyo atango Mobutu ya kokosa peuple mais yebi teke bapeuple ebele basi balamuki bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana bandeko toyebisi bino ete biso tozali wana radio Zoomel 1000 tokolemba te tokotombola mongongo esika nyonso tu bato bakobanda kosala baje ya molili tokobanda kolakisa bino mpe kotalisa bino ndenge nini lokuta na bango esika ezali bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zoomel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala desite nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci